yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. Bandeko balandi ya émission na biso bonzambe pe misala mbote na biso naza na esengo ko présenter biso émission o lelo kasi na kozala ngai moko te naza elongo na bandeko na ngai na mopanzi kote loboko na ngai ya mwasi tozali na ndeko Yves Pan oya Congo Promo ndeko Yves Mbote. Mbote ndeko Rabi, mbote ndeko Junior, mbote na bandeko nyonso surtout botalaka émission bonzambe pe misala. Donc on a repéré ça mbote belo aussi na Rafungindo le boss américain on t'a depuis les États-Unis. Ba mbote na bandeko nyonso surtout bolingaka Yves Pan. On est là pour que tu pesa bino kaka makamba bien quand tu pesa à chaque fois et bobi et musala auto salaka juste pour na ko informer, ko former aussi bandeko yango mo toza ensemble awa et donc une grande équipe pour que tu pesa bino basango oyo to memeli bino mokolo lelo. Merci. Merci beaucoup Yves Pan na loboko mbali na zabongo na ndeko Junior Moyo Wabu Congo Suisse Mbote Junior. Mbote Rabi Mavinga, Mbote Yves Pan, Mbote aussi na invité na biso pasteur dès la fois on a dévoilé déjà secret et aussi na ba internaute nyonso bolingaka Congo Suisse na vérité universelle ainsi qu'à mon papa na bengaki papa parce que oyebi kaka moto azobokola yo kwa azofuta donc il faut respecter maître John motema ya mama Micheline mama Misha. Ok, merci beaucoup Junior Moyo Wabu. Ya solo se bomoni bilombe basangani nzoka ndeti na likambo ezali. Tina likambo ezali nini lelo tokoyambela biso Mosel na Nzambe pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi oyo azali bongo mokambi ya centre évangélique de la foi en Christ et puis président ya groupe théâtral Les Bons Samaritains azali bongo mopanzi na biso yende tokosoane lelo. Bonjour pasteur de la foi. Bonjour papa Rabi Mavinga. Merci na papa na biso Yves Pan, merci na papa Junior. Nzamalola pambola bino. Bonjour. Ya solo tozali na esengo ya koyambela biso Mosel na Nzambe le pasteur Jean-Paul Mayata de la foi pamba te mituna na bino ezali ebele kasi lokola bino nyonso mwengo tuna yango ezali te biso tozwi esika na bino totunela bino mituna yango ye akoyanola kasi tokosola ni makambo nini tokosola na ye par rapport ya bilan oyo ya campagne évangélique oyo organisaka chaque année à cause de la femme baleleki ezali bongo na terrain ya Bouddha le 1er juillet bongo ezalaki 5e édition tokosola na ye pe oyo etali ba réalité ya l'église na biso lelo pe tosoli na ye oyo eza mosala na ye pamba te tozali awa na émission bonzambe pe misala kasi bomomesano bwanda ozwa biso boye ntango mosusu mbala moko na sanza bilombe mibali bakobanda kosangana mpona kosalela biso émission oyo bonzambe pe misala pasteur de la foi Mbote lisusu mutana ya ya campagne évangélique de la foi de la foi 5e édition. Bon, merci papa Rabi. Je crois na musala Nzambe. Je ne sais pas mais papa na biso mikolo ba yaya na musala Nzambe to baninga na baleki peut-être pour bakoya peut-être na moi sima na biso na éviter so ba contredire ngai. En fait quand il y a une activité où ils ont organisé une église moi je crois ils ont la plus na objectif moko surtout ba action auto activité évangélique ils ont na objectif moko ya ko gagner ba âme o etikali bandikapi ba telemi ba aveugle ba moni izanango o bible zobenga matabisi mutu azwi mbongo azwi succès azwi boye azwi mabota libala musala c'est bien bon mais isa matabisi alors pona lo ba récite ezalaki tote ezate po batu bazalaki belé mais ezalaki plus que ou parce que batu babongola imitema c'est ça eloko ma récite. Si seulement qu'une seule personne a recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, directement activité et ils en a récité papa Rabi. Donc naza fier lelo na komba Yesu Masiya à Nazareth koloba que à cause de la foi 5e édition ils en a récite total parce que beaucoup de gens va changer vie na bango ba pesi bomo ina bango et pas ina Christ na ba image ezaki na ndeko moko azoloba ah passer de la foi na nzela na onde na tika masanga azolela jeune garçon akila liboso na bana basi belé bazaki on a so molimo centre simbiete akolo bangote alors tant cela qui appelle un Christ c'est alors on se retrouve qui liboso wana donc bref depuis to banda ba cause de la foi tilelo récite ça total parce que chaque fois ba amezo bongo la mitema et ponanga na loba vraiment récite ezaki total sika na kopesa micro na loboko ya mbali epa ya Yves Pan po ya motuna.
Voilà, merci Ndeko Rabi Mavinga. J'ai juste deux questions à tout na papa Nabiso. Papa de la foi, bando bota la biso ba étude comparative ni norosala par rapport à première édition, deuxième, troisième, quatrième, aussi cinquième. Et comparaison ni norosala. Boké c'est ni na katiwana. Aussi deuxième question ils par rapport à l'activité na yo à chaque fois. Bato bazo zalaka ebelé. Mais cinquième édition oyo bato baleka ki ebelé et activité bongo na kati ya commune njili na salemate preuve ane que il y a eu des pasteurs oyo ba za ko accuser pasteur de la foi balobi osimbi kisi même bana ya njili kitasa mobimba Congo mobimba mokili mobimba ba pasteur de la foi asimbi kisi okolobani na bandeko oyo bayebaki de la foi na zéro lelo okomi moto monene devant Nzambe et na ba foule au comment ça la lelo na ba activité na yo. Merci papa Yves. En fait à cause de la foi tant Nzambe pesa nga vision ezali na 2013 pour s'accomplir na 2014 to banda première édition auto saki na pavillon 17 ya fikini ngoza na pavillon 22 mais circonstance moi sala yaki wana ba pesa biso pavillon 17 et jusqu'à aujourd'hui to comme na 5e édition dans le bac et l'Obama déjà que le début a été toujours difficile. Difficulté aux acquis na ebandeli. C'est vrai que tu sais quoi difficulté zali mais et cocanité parce que toujours moins expérience moi mouké. Oui bien que tant to pe sambon on a société brassicole oyo basuka ka na administration te. Il faut approcher pe ba technicien wana kozana bango ini et c'est alors que ba ebi que pasteur a yebi que biso to sala musala je ne sais pas ba mikolo bazo comprendre de quoi je parle alors to sala ba campagne sous souci to komi na ba 3e édition je crois to koma mais souhaiter brasco le comité batu baza déjà na bana nzambe baza on na esplanade fikini wana 3e édition vous comprenez alors babilo kona nyonso esa la passe donc motei aye mais podium na nouté. Et comme ba frère église faut ba kende ba ke rozwa podium na makasi kuna ba kata musique place bande ko beta ba memango ti place ba bande ko monter pendant que peuple nzamba za jawana mais le lot to comprendre donc to moni que tozo kende moi maye le pe ezo bakisama c'est vrai que difficulté ko za même cette année encore on a connu tant de difficultés de tout ça qui na ba construction achat parcelle tout et kuna activité et ça qui facilité mais quand même il y a une différence entre le début et là où nous sommes aujourd'hui. Pour la deuxième question, non papa Yves Noloba. Et ça là passe. Et ça là passe pourquoi parce que naza muta ondima. Ngai échec nandima ngote so simbité makamna ina sana lobi que la gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est lui qui a permis que loko simbate. So na fourni before nyonso ezala ngai. Na mon éternité, j'essaie pour la deuxième fois, si possible la troisième fois, si ça ne tient pas, du coup na lobby l'Éternel Dieu soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est toi qui n'a pas permis à ce que na réussir le logo. Au moni ba tebele le papa bazo makambazo sala même basali na nzambe ezo simbate parce qu'ils n'ont pas foi à ces dieux là ou à benga bango. Les enfants de Dieu n'ont pas foi à ces dieux là au bayamba comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit tout a été créé par Dieu. Tout à l'exception de rien. Je ne sais pas ce qui m'a mukonzi moko kufanzala na yebité. Mais aujourd'hui les chrétiens autozaba na Yesu Masia à Nazareth, nous ne croyons pas que Dieu peut faire des choses au-delà ya ba circonstances autozomona tout autour de nous. Papa, je vous dis bamsu basa la prière balobi nzambe komisa ngai esika oyo olingi. Menga na sala prière wana te. Na loba nzambe sala ngolu na koma te, timuko yo ozonga. Parce que mutu azo mata so komi likolo suko na ofa kita. Mutu azo kene so sa komi a ozonga. Raison pour laquelle moi je dis à ces dieux là sunganga Yesu Masia à Nazareth na koma nanu te. Raison pour laquelle ozomona confiance on a salié et yemoko datinda bato bayaka pasteur de la foi na makasi nini. Alongo la mutu à l'étranger aye ko sambela na Congo. Il y a une maman à Outa Israël. Congolaise moi Outa Israël ya papa Rabia yebi. Nzamba yebi si a parti à Israël. Alors na tango nzamba yebi singa kende Congo, kende kutana pasteur de la foi, mosel nga kutana ye. Maman on outi Israël aye avant ayana akei na Galilée. Tala ba kombo soto yoka na Bible. Mais akei na Galilée, papa Yves abondeli nzambe yebi si kita Congo. Et c'est alors Ayaki a recevé Christ comme Seigneur et Sauveur à Zoa baptême. Pasteur de la foi,
onga nazama kasi ni nazana ngona convaincre mutema mutu soki bato balobakisi moi je dirais nazolinga kukoyoka babiloko yango te parce que maloba bato esisa kondima moi je suis chrétien j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur l'œuvre o nazosala c'est pas mon œuvre c'est l'œuvre de Dieu nazo me sacrifier corps âme esprit avec tout ce que je peux avoir dans ma vie force nange eza nini eza natika na ekuta nzambe nabanga ye na obéir na bavoie na ye soki alobi na gauche na droite na gauche na droite na droite likolo likolo na se na eloko te na ko-créer parce que je suis qu'un simple instrument na te une église papa Yves na yebisa yo nalobi basala nzambe balokwa batio ya mai omoni régie des eaux atraitaka na client na ye matraitaka na tio ya mai te atraitaka na client mais or tio ya mai mto permettre entre régie des eaux et client mais régie des eaux traitaka nango te et soki tu es tobo kesali fuite régie des eaux koya à Obamba. Si vous continuez à fuite, à longo remplacer Moussous. Mais aucun jour, si vous réclamez pas, il y a régime des hommes, mais il y a des qui parlent. Régime des hommes qui ont charge à Tioana, à Bissou fuite à Obamba. Alors nous sommes comme des tuyaux. Ce qui régime de la tini maïté, na obimisa maïté. Peuple nzambaza lokwa client, yé moko nzambaza lokwa usine, yé nem to produit. Papa Yves na obonde la bino, na obonde la ba nzai ba olanda biso. To longola na mitu na biso eloko so esimbi eza satana. Pardon, so esimbi eza satana. Soki esimbi te za nzambe. Donc ce qui veut dire ezolo ba mabongo par rapport ya ba plein parce que makambo yo zo sala pour l'instant ngi tsa c'est sali mara susute mamba plein za la susute pasteur Solobi ezala solobi bolobi ezala soute ce qui veut dire ezalaka. Donc ce qui veut dire Bible zo koksanyo so ya rien de nouveau sur le soleil. Koya batu oyo tanga Marc chapitre 2 au mona Yesu Masia zo teya na kati ya temple batu baye batu place ezate bakeli banda. Mutu azaki frappé na paralysé ba matin likwa batol parce que action côté ezaki te. Fou les amama passer de la foi te ezali kamwa nzambe na bana naye. Ngana kenda évangélisation ko tuna nuteke na tellement église eto banda siko a apande toti na ML. Na ebisa ban église on a to banda évangélisation te. Siko ngana olobani siko du coup, il faut comprendre que ça passé de la foi parce que dans la évangélisation. Donc, bateau bayaka awa, ils ont raconte ya nzambe na banana. Papa Rabi, besoin exemple bana mike bazala awa. Moi na mkaye kilt azoloba, maman na bango matière lobi na yepa parce que soit kuta na yotel lelaka. Au convaincre moi na mke na biscuit, au convaincre na lipa, au convaincre yete dans le vide. C'est le Saint-Esprit qui peut toucher le cœur pour muta longa musika, bato ta kasangulu bayaka prière na njili. Donc, en résumé, dans le Bible Soloba Namkwana, Apocalypse chapitre 22, verset 11 à 13, Alobi, Jésus-Christ revient bientôt, il a avec lui sa rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. Alobi, celui qui est juste, soit encore juste. Au pas injuste, atikal injuste. Donc, on soit tant à Koloba, Wapi Satan, Wapi Nzame, parce que nous avons le Saint-Esprit qui peut nous donner la vérité. Et moi, je crois en Jésus-Christ Nazareth, comme mon Seigneur et Sauveur. Je m'abandonne entre ses pieds et c'est à lui de me diriger de la manière où il y a lingi. Bref, c'est tout. Micro pas junior moyo wabo et pasteur la fois toye campagne ya munene mutuna je pense na tuna kyo yango na ko sepelo ya no la susu lelo référence biblique te ibande ko na campagne ya munene ndengona Zaki Jean chapitre 3 verset 16. Chapitre 3 verset 16 et référence moko biblique junior na banza batnyo so baye bien ndena lobi boyena bango essayer na mutuna bango car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique ngasona baksa Jésus-Christ de Nazareth afin que quiconque croit en lui ne périsse point qu'il ait la vie éternelle. Et pourquoi soit il y a référence wana où ils a trop simple parce que comme la campagne évangélique va le biso référence moko boy oyo ki ozo sentir que ticket biso nanu tito yoki lilo bato bi non ou le lo moi simple à partir même il y a thème kaka et bien déjà bato et puis beat il y a édition ezalaka nini o salaka chaque année. En fait, na cité rapidement papa Yves bon azonga papa Rabi objectif moko ya cause de la foi ezala ko gagner ba âme. Bato bako bika na bango mais mutako na peso exemple mutu moko azana na souci aza handicapé azana na souci moko no telema azoleka te baninga bazobina na ona bar so ina zoina makolome na wabina siko aye à cause de la foi atelemi ami Christ était matelemi siko no ke bina raison pour laquelle on le dit le près Yesu Masia comprenait mo habité bato yo bazoluka no bomo ya seko te baluka no guérison physique abisement allez voir les sacrificateurs
Et ça qui en 20 Christ était capable lui-même à biksa bango alors baka bo bika bo ça la purifier na lèpre du coup bango ba ça la purifier mais alobi allez voir des sacrificateurs ayeba ki ke bato ba na intérêt personnel et tombe bakena réciter ça kini neuf batika limo comme tazonga yelo ba merci à tout nier Christ a l'axis ce qu'on pensait na alobi où sont-ils les neuf ne sont-ils pas guéris donc bo weleka ba intérêt ya makolo na bino reconnaissance ya ko zonga pa na ngamo konsipo biki sezate. On comprend l'on a solo ba. Donc papa objectif est moko ya cause de la foi batu ba bongo la mité maba ya Christ papa Yves comme Seigneur et Sauveur. Papa rabiso na zo ina ngambu na yo yeba que révélation toté ya na biso. Jean so akanga miso ngambu na makambo amona ete. Po Jacob apambolama esenga Isaac miso ezala okufa. Ali musuni ozo mona te ma osantika gu. Donc guka ya pamba ezoko estinda ya pambola. Asimbi bia lobite mungongo na oyoka ya Jacob mungongo na oyoka ya Jacob mais nzoto na osima na omona Esau nzoto Esau mais mungongo ya Jacob mais le quoi saliaki esengeleka pambola. Vous voyez que là l'intérieur il y a ce qu'on appelle la révélation. Il y a wana nzambe tanga tini Moïse pendant 40 jours 40 nuits na tabena na likola ngomba Sinaï alobi na Moïse au sein nga tabernacle est divisé en 3 parties les parvis liés saint na lieu très saint mais eloko sepeli singa na lieu saint alobine au chat table la proposition et likolo nango au chat chandelier. Or table la proposition on est na 6 pains et ça signifie la parole parce que Yesu Masia alobi ngai nazali lipa na bomoy quelque part alobi je suis la parole ou elataki nazali loba ou elataki nzoto mais chandelier et ça signifie ni la lumière c'est le Saint-Esprit qui éclaire la parole raison pour laquelle la Bible dit la révélation de la parole nous éclaire. Le Saint-Esprit c'est l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth c'est parce que Christ lui-même c'est qui est la parole. A-t-il chandelier pour éclairer? Il y a ce comme Bible lobby, Bible zoloba, Bible lobby. La révélation de la parole nous éclaire. Les Écritures disent, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc, toko prêcher par révélation. Mais yeba iloko mongo papa Rabbi. Na ebité ba architecte baza awawa, soki fondation ndako ba changer angu. Muta tongi pena ndako 5 niveaux, albité na sepeli ba changer décor, te ba changer fondation, c'est faut ba bukanda. Vous comprenez? Si koyo biso nyonso mutu nyonso azolanda biso na émission na bino papa mutu nyonso ataza pasteur ana 50 ans de ministère ana 100 ans de ministère lokoba papa na biso ba Edina Bala papa na biso Kelani papa na biso Dokuta Miguel Yesike que je salue mon père spirituel ba koloba na ngate ke ba koma bana basali na Nzambe di kuba utili koloba kitilo kwa Yesu Masia ba bandaki na on a recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça Jean chapitre 3 verset 16. C'est le fondement, la fondation. C'est là où tout serviteur de tout enfant de Dieu a passé. Donc tout enfant de Dieu est passé par là. Il n'y a personne qui a comment Moussa Nzambe pour papa n'a pas pasteur, on peut pas pasteur. Ce qu'on a vrai serviteur, c'est qui veut dire au passage quand on recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Raison pour laquelle la ligne tous s'appelle Église, verset le plus négligé, mais comme il s'habille sur bateau voile, tous s'appelle Gitala. Total la cima, tout bon là monter un peu comme abondé. Révélation c'est bien, mais tous on s'est abattu que Dieu a tant aimé le monde, c'est alors qu'il a donné son Fils unique. Voilà. C'est bon, Junior Moyowabu, Ako Kanisa, Wana Zobanza, Nevike Mitune, Mawana, Junior Moyowabu. Merci beaucoup. Na Rabbi Mavinga, na Ivipa, na ba question na bino. Merci aussi na pasteur de la foi par rapport à ma réponse. Pasteur, 5e édition et à cause de la foi, je crois que na ba édition moi personnellement na joie grâce à participer na 3 éditions. Première édition ya Fikine na Zala et ba édition mususu antérieure au le Kadeo et Landani na Zala qui première édition à l'époque na na journal moi Lingala na banda au travail na leki Sarangope malgré na joie coupage na ngote. Merci nzamba kanisa édition oyo antérieure uti ko le kapé na l'édition donc na banda à cause de la foi kala. Pasteur ba musicien balobake loro moko eza musicien moko ya munene auta otika biso alobake lorsque je suis sur la scène je sens comme si je suis en train de planer et moi aussi tant na mona yo na monako sur scène eza là où tu prêches na ngi na yeba na cause de la foi lorsque tu es sur ton podium ozo prêcher tu te sens comment de deux Moussa Nzambe nyonso lorsque le Christ t'appelle appelle ça un message mot clé ngaza mwana la borne na yebi que la borne message clé na biso eza la repentance je crois vers nos pas kufara na message à repentance na monoko tozana obana KDC to yebi et puis message na yo clé et yebani que c'est la foi
Mais subitement, tu nous as parlé dans Jean 3,16. Tu as Bible a mentionné, le Christ a mentionné, c'est lui qui croit. Donc la foi est dans l'intérieur. Mais lorsque tu montes directement sur ton podium, au lieu où banda prédication, on sent directement que la puissance du Saint-Esprit est obima. Soko vandi yomoko omona que même prédication oyo prépare ko pesa bana nzambe au te ango vraiment te. Du début jusqu'à la fin, ngaso na eba édition na yo, na mona que tu es venu avec un message. Mais message wana comme tel au vandi sabango vraiment la message est raté tellement que tu montes directement avec une forte puissance mbalamoko ezaka déclenché. C'est pour ça l'angina yeba secret à passer de la foi ezalakanini. La Bible dit l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Mais qu'est-ce qui fait que lorsque tu montes sur ton podium, le Saint-Esprit commence directement à agir? Est-ce que tu ne sais pas comment calmer d'abord au peuple de Dieu message au bango babanda kozela? De 1, question à liboso. De 2, bisonyo soto ebi que la RDC actuellement est polluée dans la prophétie. Et je crois que tout le monde a kawana à s'attendre qu'avant tout kabwana a passer de la foi a opé sa message mobo epona mboka. Parce que toloba ke politique ata au lobby oki mango politique ko s'en charger na yo. To s'attendre que na suka nango passer de la foi ko opé sa prophétie mobo ya mboka. Mais passer de la foi n'a jamais donné ses prophéties. Et je me pose la question, tout ce qui se passe au pays, sur le plan spirituel, sur le plan physique, le Seigneur n'a nous révélé quelque chose de pour tout peut-être à cause de la foi, la question merci. Pas Junior no banana na suka. Au moins so sole lamba na onda ko kamu na onda ngolingi. Mais molimo santo aze lamba te po kamu na ko saka posa na ote. Isala makamto se inzamba sala. Ipeza na makambo o ye mo wasale la biso. Romazo lo bango le Saint-Esprit asenge la biso na ba soupi inexprimable. Lo lenge biso to ko senga te. Oyebi na tango wakalezalaki soki roi aye na mboka lokwa ba Élysée. Pardon mon sel nzambe prophète aye. Roi akosala wa benga le président a préparé bampunda plein na biloko ba ke consulter l'homme de Dieu pour ba tuna ye peut-être message ko ya na paranza. Mais lelo est-ce que ça la masu na ba continuer so ba na monde que ba ke luka ba sala nzambe pour apesa bango message. Oyebi pourquoi papa? Mais parce que batu place nzamba zolo bate batu ba comment loba et ba konzi bazo réaliser que makomba yebi singa musala nzambe o lobi na a mususu kana nzambe moko na lobi b mususu lobi si mamo embrouiller mutu ya musali nanza ya mukonzi osolana la foi na katiote. Moi je me souviens avant Jacques Vernois Koufa, mon coco spirituel. Naebi que président de la République, je crois maman Olive, la première dame a bengse basal nzambe nyonso biso tokenda to sala reportage. Je crois que tant babengi Verno, il était aussi invité. Verno loba ke na boina kendo formuler tour de Babel. Et soro lobi ke ba consultate Olive organisa même prière a bengsa basal nzambe. Je crois peut-être yo au désistat. Te o comprendre lo nazolo bilate. O parler nga si message. Ko benga batu basal nzambe ba ye pa mukonzi ezelo mususu na ko zela message. Ils ont des choses différentes. Parce que na ko benga mapano na ye na yo ki pe yo o proposer pe ngai peut-être to solo lipe. Mais oyo skoyo par exemple musali mukonza bengi yo atuni bino bozana message nzambe. Soki ezate loba message ezate. Mais ce qu'on a battu au sali message on est coxamité. Est-ce que mukonzi wana ko ndimela nzambe bo sambela? Donc pour dire tout simplement soki nzamba lobité ndeka ndeko Moïse matuza zoba soki nzamba boyi na boyi hein soki nzamba ndimi ngape na ndimi donc so nzamba tindi te baloba te na côté na podium ma peuple nzambe te pour na pesa un faux message osomona Congo ezamboka na biso nous sommes des Congolais nous prions pour le Congo mais si on a un message te na pesa poani so nzamba pesa un message na pesa so pesité na forcer poani donc là il faut mutaye ba que musala nzamba aza simple instrument ko forcer te na musala nzambe o nzamba tindi yo osali o atindi te tika wana na longwe côté wana pour na ba question na mususu na loba na te ya kana pression te parce que na sepe na te na pression mais elo mo batu ba bosa na te naza pasteur par fonction parce que na peut-être ba brebé ba toi seigneur mais nazaka évangéliste des ministères évangéliste ba pesa y bâton te évangéliste ba pesa y mâchoire il faut loba
message particulier nzambe apesanga c'est la foi. Mais foi ngo ezala fondé na nini? Il faut ça fonder na parole. La parole c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Raison pour laquelle olobi nga nazana message à fois pas junior mais na ote ya batu makoma ba repentance ba bongo la mitema mais yango neza fondement tala ba architecte baza anazolo ba changer ba fondement ndako mais fondement etika la fondement fondation etika la fondation donc fondation ta basala ngo na forme ni ba bien ngo fondation mais ndako na likolo ba ko pesa ba kombonyos ba ko pesa to sali ndako na forme tel mais fondation ekotika la appeler fondation ekotika la fondation alors tout message on nzamba zo pesa na basali na ye et fandi sami likolo ya kobongo la mutema ngo biso centre église ba bengango centre évangélique de la foi en Christ. Donc nazana message à foi et foi et fandi sami kati na Christ Jésus qui est le maître de toutes choses. Siko ozana message à repentance ngo oisa ba kende wapi. Ozana message à foi oisa ngo ba tchango pa ya nani. Bible dit et on regarde si Jésus-Christ de Nazareth, le chef et le consommateur de la foi. Donc bref, nate yaka apôtre Paul obi évangile autozui ezaka en parole mais c'est en puissance aussi. Il faut expérimenter la puissance du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit existe et il est là. Voilà papa Junior. Na s'entendait de côté na suka ngolobi na okufa. Ya omona lobaki des choses na mbalo na lobi les œuvres de Jésus-Christ, la croix t'impose à des choses. Dans le siècle présent, au monde boula mwanza, puis dans le siècle à venir kota la vie éternelle. Et on a zongi na question cause la papa Yves, na loba nanza mbeboe, bando ba sambela ta pona nga bongo. Sonza mamona komi pene ya kupengwa. Pene ya ko céder. Na senga nanza meso ko sala nga grâce. Na bandiko nyoko mana musala na ye. Tolala balibanda na bangomba, mambo ebele be na kenda hôtel na ba plateau ba teke na kutana na ba film ndenge na ndenge. Na ndima ba sacrifice. Groupe Le Bon Samaritain sans producteur, sans sponsor. Tout ça maintenant à 17 ans. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait sortir l'argent. Gloire à Dieu parce que l'église CFC, l'église évangélique, nous avons Kambango. Tout le monde sait l'effort, tout le monde somme chaque semaine pour notre tournage et aider les acteurs dans le transport. Et on a vu ça, mais nous sommes dans ça. Bangomba, nous avons mis des cassettes imatiques. Pour nous retirer l'antenne, nous avons changer le programme de vacances. Mais objectif mon aller na TVT pour na senga mo mais pour na na TV na te abatu Jésus-Christ Nazareth misala nyonso na sonza mamuna ina pengwa na lina CD na senga kaye nzamba zo molimo na ponzo te kufa mais bomo inange bika mukolo moko po tout ce que nous voici sur cette terre des hommes et oleka mais c'est le royaume des cieux des importants pour nabiso. Jésus-Christ de Nazareth était là, le Saint-Esprit et Azaki kat nabiso nyonso mukolo wana po to mona makambo bien. Merci beaucoup na batunyo so bazaki. Merci na bino bayebola ndabiso lelo et salima la mingi. Tozongi pa ya pasteur Jean-Paul Mayata l'homme de la foi. Na linto le bela sikoyo opération Aspedi achat parcelle pour Dieu. Lelo oyambi biso na espace kitoko to mona awa avenue Bombo numéro 20 na quartier 5 na Njili et yebisa biso. Osombi lopango to ozo konye kozala locataire. Aussi longtemps, opération achat parcelle pour Dieu ici et Bandaki. En fait, merci papa. Le pasteur de la foi sombi lopango te. Ezane to sombi lopango. Donc c'est-à-dire bana nzambe nabiso basali na nzambe nde toyoka na ito sala achat parcelle pour Dieu otobe HPD et nzamba sali grâce que tozu lopango. Donc voilà, donc église nem te sombi lopango. Donc dans l'église CFCT, église corps de Christ, c'est parce que dans la bana misusu, ensemble la peine avec l'église misusu, mais nous avons une conviction dans mes thèmes partout baza, bacha même un franc congolais na bango, ndiango to sombi lopango. Donc ça lopango a passé de la foi te, et ça lopango nzambe, au bana nzambe to sombeli nzambe lopango. Voilà, pasteur de la foi, pasteur Jean-Paul Mayata, tu nous ba encore, nous sommes une opération, et le qui n'est nini, na bana nzambe au ba contribuer à qui. Et na komona lopango tomoni eza mwa moke par rapport ya bana nzambe obarayaka ko répondre na ba culte na ebité idée za ya kobakisa bangambo mosusu mapango to osuki kaka awa il faut ko matisa na ebité idée za susu nini pona bana nzambe obakoya ko leka na etonga surtout mingi na ba culte parce que tozo mona bato vanda libanda mokolo mosusu accident que ça les mawa likama et la pasteur de la foi ozokana nini pona oyo tikali comme projet ce qui opération yango
anosaki yango ebandaki mais clôture alobi te. Ça c'est vrai, papa Rabi, papa Yves, c'est vrai que bon, ça va permettre les caméras comme pour baza peuple nangate, na sirape protection na bangote, yemo kolo na bango battre la bango. En fait, opération achat parcelle, ça nous avons passé visite au bain na M de Paris ne bandeli. Nous sommes très reconnaissants encore na papa et maman Papati, na maman Joséphine. Si vous n'avez trop le na papa Masamba. Oyo azopesa biso batoli na musana na Nzambe papa Masamba mama Pasi bango baza en Allemagne tandis que bakolo ML de Paris papa na biso et maman papa tina maman Joséphine baza en France. Alors tant to bandi ML de Paris après que ketan Nzamba yebisa ngalobi nanga comité église ebi makambo oyo mam nazoloba Nzamba babi lokola ba ko église ote ba ko aussi mamutema mukolo sal de la manière que allons l'église après église ou telengana. Nzamba yebisa ngai to bana opération achat parcelle eleki na bandai na nuté ya une sœur auto ya calamité a na chantier a na mona na biso yo mtu Nzamba pesa ka message ali boso pour na achat parcelle o mona na te babite papa na yaka na so prière sina kenda sœur na sambela biso te aya ka prière na biso mercredi ya Codef alobi na ngaboye ay papa Nzamba yebisa ngai o banda opération achat parcelle abi papa okobana ta na 1000 francs chaque mercredi to pesa 1000 francs na trouvé déjà des confirmations à message dans ma PCNA de na la salle HPD donc opération achat parcelle pour Dieu donc ils ont créé à Kian to bandi to mocha bambon moi j'étais le premier ya opé sambon na chembon wa mukio nzamba PCNA na che bananza bache et puis bande ko baza partout à l'étranger on a très reconnaissant on dit que 5 est la facile mais ko bande merci nem teleka passe. Donc bana nzambe partout à travers le monde o nzamba zwangai ndeko na bango achanga na mitema na bango et ba pesa ki pe ba misolo na bango on a lobaki naza pena très reconnaissant na bango donc ato pesa ki 1 franc congolais pour na achat parcelle lola emona yo sérieux yango le pango yango le pango macadam c'est très cher o izana na macadam bona principal ça coûte et une chose qui est vraie oyo nzamba laksenga ki azan nzambe papa na nazo bonga matoso mbalopango mboy ko ina onte je vis une personne une maman ay mona ngabi papa so mbongo ezo kokatenga na mbona ko alobi na def église amina ko def sayo eloko comité église ay bien église ay bien onte papa Yves na Congo ya lelo et ko salamate ça c'est Dieu ndeko wana aya na $30,000 na defa. Et je vous dis, ceux qui 30,000 wana za quitté lola témoin Yesu Masia simba biso papa sabiso pe mazo kama mnazoloba. So 30,000 wana za quitté papa mbelo pango ezate. Mais peut-être ba msuba somba kya. Ndeko na déficit 30,000 asina sanga papier te apesanga mukolo afuta te. Et aujourd'hui, na senti la ngoza charge par rapport à mon toit déficit bon bosiné papa bi na futa tel ou apeso datité. Donc il faut ça un effort bo futa avant. Na zongi na question papa Rabi ya on HPD et silité. Église dans le baté que to defa kimbongo. Non. Mais aujourd'hui ça ne tient pas maman a ngani na obima faux serviteur de Dieu. Il y a une opération dans zoma na Sabino Yesu Masia Nazareth mon collègue église za témoin zo monanga $30,000 boyi. Basa lanza mebelo baza qualifié comme aventurier et mutu a rodé sur 30,000 de sa propre volonté. Ça c'était dit na Congo na Kinshasa ça c'est Dieu. Il y a une opération qui continue. So nzamba sungi to futi mbongo wana et parcelle voisine o ezaba oteka na bango. Ko na pas à l'étranger azoteka. Donc na sepel na kulutu tozana pa gote alobelo mo lobi soza na 1 aux agents en avance. Pas gote ma vinga soza na 1 aux en avance. Alors parce que la gloire de seconde maison sera plus grande que celle de la première. Donc pour dire que sur gloire de la seconde il y a première maison il y a seconde maison pesa. Raison pour laquelle na sala kanza me confiance ngana nga locataire na ko yepo so mata mo jeep na ngata mo 15 minutes ko na mo isa otamula mo jeep na 15,000 20,000 au sombi mais ondimi otika la ndengoza mais pour so melanza me le pont jusqu'à aujourd'hui na obi msambongo ba technicien baza ba papa na mikolo baza ba osa misala ba papa oyepe elo mo ezate osale fort ke luki mbongo yo pesi basala parce que je veux que l'église de Dieu ezala ndenga na olingileza donc église nzambe le katanda kunanga na kitoko. Parce que on est en la maison de Dieu, Dieu a tout. On y a 60 ans, on a pas naé. Pour nous, c'est la inda qu'on est à la bien.
Donc bref papa, il y a une opération HPD qui continuer parce que faut foutre un bon wana et en plus il faut tout élargir l'espace à battante. Voilà, donc vraiment un grand merci papa Rabi. Pardon papa. Beaucoup de gens comme église. Donc si vous avez la prochaine émission parce que vous avez surtout la prochaine émission, vous pouvez présenter mon candidat na service à cadastre. Il y a non pas bita service au bengangoni na bosani donc mamoleka qui déjà officiellement bureau quartier et l'équipe et qui na noctaria et matiti et l'équipe na niveau ya batusia ba cadastre ba yaki abazu ba mezi donc document ezali donc fiche parcellaire eza ba comment CFC tant toke pas notaire ya changu alors lui passer on va mettre le nom de qui ngala bi le nom de l'église lui passer félicitations azap maman moi semble na catholique alobi pasteur asoma lopango église créa problème tant kufa bani balobeza lopango na ye abibi soto kata makambo wana alobi ba pasteur ya jeune lokola yo ondima lopango yo sombeza na kombo ya église abi c'est pas donné à tous les hommes de Dieu. J'étais félicité par madame le notaire, madame notaire ya commune ya notaire ya Changu a félicité kingai. Donc église ezana kombo boso luke mission même prochainement to laksabino ba dogo pour peuple nzambe pas mona na mbongo ba pesaki basombele nzambe le pas basombele passer de la foi. Donc vraiment un grand merci na peuple nzambe de partout au botinda mbongo pour na chaque parcelle nzamba pambola bino bon moi déjà bo pesa nga charge na sali yango so na kufi lelo bana nga ba réclamer na ba awate so na tiki le pango gloire de so pe na ozana le pango teti na kufa bana nga ba yo le pango église parce que na yebisa bango pe bana nga ba yebi ba vérité nyonso na fanda na solo na bona mwasi nanga. C'est bon pasteur de la foi, c'est-à-dire église sali une année 7 mois. Une année 8 mois. Donc merci vraiment à ML de Paris Mobimba et donc salle de fête à ML de Paris très reconnaissant. Papa Tobo Sanate, papa Moïse a tous rétroviseur. Tous simba rétroviseur. Donc tous ça awa. Bon en fait, nous jusqu'au temps aux amis na ces derniers temps et ce que nous avons c'est pas 20 bon on a flata battu pour nos vélos na loba po yesu masia zo lokum sur que ce n'est pas la profondeur après ça on avec raison na libo mena sikalobelo moko alobi nzambo zo pambolanga loko kanelanga alobi lo mso alobi oyo nyonso na perda na buzoba na nga ya bolenge na berer na nga bolenge mais yo zongiselanga na bolingo na bonzambe. C'est très profond. C'est très profond. Prochainement Junior, une question par rapport à l'achat ou bien à l'opération achat parcelle pour dire. Merci beaucoup Rabbi Mavinga, mon confrère. Merci aussi à Pasteur de la foi. Pasteur de la foi, ça c'est seulement pour amuser la galerie. Je sais que quelqu'un m'a appelé après avoir apprendre que yo sombi lupango ya église. Ngana yebi que lupango esombama avant à cause de la foi. Mais yebi singa omoni mutnabino après qu'à cause de la foi celui-là mba moko payer parcelle. Là c'était seulement pour na ko amuser galerie. Ce qu'il faut tourner sur na cause de la foi mbongo ngo tozwa ngo na ndenge. Je ne sais pas si même la cause de son monnaie nana on peut s'enzambe 10 000 100 000 au moins $100 na cause de la foi ça la matin. OK, à cause de la foi ngana yebi ba dépense et salama wana. Ozala mingi na papa Moïse Matuta na ebité papa Moïse abi en attendant nzamba pambola na banda déjà koyembela e. Je ne sais pas nzamba nzambe ya osombele loko en attendant te. Quand je parle d'en attendant parce que na ebi comment est-ce qu'on drainera foule, je ne sais pas où eza njili eza milliers oyobotami mais tu ebi que tu as aussi beaucoup de bateaux balinga kaote. Je me pose la question, est-ce que tu n'auras pas de problème na ba voisin parce que tu es déjà qui ba culte nous ya mercredi avant midi ndenge nini full et répondaka. Ba bara bato ezawa, ba activité bato ezawa, orozwana ba problème na bangote. Et qu'est-ce que tu prépares au cas où ba voisin na yo ba bandi réclamation ou soit ba ke ko traduire yo na justice, ozo préparer nini par rapport ya yango. Et puis il y a Souka Mususu ezali pasteur de la foi, c'est un homme de Dieu rempli de l'esprit. Tu as acheté parcelle na yo oye de jokoti. Parcelle à l'église angate papa. Parcelle à l'église oye au koti. Nos ici coutumes à la question qui église et sombi parcelle ba les cana dédicace. Mais je me pose la question, est-ce que au salaire déjà dédicace ou tu le prépares? Bible lobi tango Salomon sali temple tango sila kinde asala dédicace.
on a facilité moi to dédié nzambe batol ndambo ya te aza nzambe o aza nzamba mukete aza nzamba en attendant te question posée ngai pour na lobi en attendant to sombe nzambe le pa on te en attendant te sona na pantalon moko eza en attendant te ya onka na lota na obima na eza en attendant te do le pango eza en attendant sona attendant podium o tonga to sango boyete tonga to sango boyete do to sali yango poto yebike nzambe iye moko élargir espace à battante. Pour nos collègues bazali banda, en fait nous sommes une communauté. Nous sommes une communauté, tous en assemblée dédiée. Et les églises tengam na sali batu. Ceux qui ont eu problème na église au ensemble na voka communauté. Ensemble na voka passer de la foi. Au monde église on est de sombi boy. Soit na bilo na longue na KDC. Et tikali na KDC biso to bon. Donc biloko nyonso somba na quatre assemblées dédiées pour l'église. Il faut faire perdre part des choses. D'autant dans l'église en Nzambe. Donc ils ont fait appartenir na compte assemblée dédiée, mais église biso mtoza a. Donc sommes dans un problème na KDC. Pour tous à la awa même pas tout na ML de Paris, tous en autorisation ya bourgmestre de la commune pour une exploitation espace public. Tous en autorisation, ba copie pour information, ils ont un bureau quartier dans la police tout et tout. J'étais avec le chargé des opérations ya Tchango Mobimba. Le capitaine était ici dans quatre églises. Donc ça m'a besoin Tchanga na mutema ndeke moi le pasteur na mona okana musika batu ba lo ba capitaine bazaki abafandi na anteni. Alobi pasteur azolo batu ba lo chargé opération Tchango. Et enfin alobi pasteur, c'est un plaisir pour moi de te voir aujourd'hui parce que ma femme t'aime tellement beaucoup. Donc alors c'est un grand plaisir à mon na ebisi capitaine na ebisi okosona bando bacha ba mitu kalibanda awa so bako permettre biso de 7h à 11h pour na ba prière tozana akena mona batu na tini mwana nga solo na ba boutique eza awa eloko surprendre nga na silika même awa bato ba boutique ba yeba komi wana bazobisa ngai parce que ndoko bandokanga biso to ndoteka te to kana soki moyeko zalo futa biso na bi mais ça c'est la folie. Ça c'est la folie, on ne peut pas accepter de n'importe quoi. Nga l'église va foutre en gâte. Moi na nga beli na même pas na 100 francs contre l'église. Nga ba foutre en l'autre côté na carte église. Jusqu'aujourd'hui, je fais sortir le peu que je touche dans mon toki na nga libanda ya église et je n'arrive pas à l'église pour chercher l'argent. Le Seigneur m'est témoin. Zambazo quand même na bisabino. Et maintenant quelqu'un zolo babongo. J'ai béni le Seigneur parce que na fait na silika ki. Mais enfin parce que na mon équipe responsable ba raisonner de cette manière. Quelle église ko futa mutu po ba doit sambela libanda. Et enfin ba comprenez que na monter et c'est là ba kitaki. Et na bisaki bango to ti la bino espace wana ba client na bino ba kota. Pour na temps wana. Mais moi je crois que so bo sali nzambe confiance. Boye bango ke boza jamais décide jamais place nzamba zalaka ba tout ba échouer. Au Solane, le peuple ramassé, bima, kota alliance à Israël. Et enfin, ce que j'ai bien laissé, c'est une de Konga Olandanga na yoka qui a paré, kolo lopango oyo ayoka ki bongo que bato bazana boutique basilika ki église eza la liboso wana te il paraît que il s'est fâché et ayebisa bongo tinda ki responsable a ayebisa bango que ya linga église eza la wana. Ce que za bongo nde na yoka information et pas ya bana bazo ata awa. Nzamba pambolé sur occasion olanda biso ayeba que espace à Liban des anango ya l'état mais du fait que a fongoli ka cœur wana we ko kantina bande ko mususu nzamba lola kanza combien de temps to zo wana et ba bi combien ba za la protéger pendant que l'église est chami a combien de parcelles où ezaki envoûté dans l'église ba ko za la protéger oso mona mutauta la côté ka mazota la musala nzambo zo salamate. Voilà papa Junior do c'est un peu ça to soleil na bandeko maman mokaza awaza na terrasse tozo louer ba kiti na e bar moko eza kuna to louer ba kiti bar wando na santé wana to louer ka ba kiti na e donc akofa na pe bo tekine masanga te même kolo wana azmekida teka kiti na to louer kiti moko 150 francs congolais ou 200 francs congolais bato ba fandi wana soka pire resili azongsi bar na e mais azui mbongo ya ba kiti soka na 400 chaises 500 chaises azo combien. Et c'est pas que Moutaka ou louer kiti mais c'est l'église nazo louer kiti pour na peuple nzamba fanda. Donc pour na wana pas Junior to lukai kimia ezala pour toza église to betali ba mais il y a certaines choses ko peso kanda tala église futa mutunga mutu passer na mona pasi ba jeune ba sacrifice na na c'est église futa ngati. Mais oui bien sûr parce que même Yesu masi abeta ba to comme buzoba et comme buzoba ngana ngande buzoba te parce que des responsables papa ba yé ba bi ke ba no futa biso essayer de réfléchir ça c'est quelle manière en réflexion. Voilà. En émission bien que c'est le cas déjà il y a ça siko n'était ce mitou nezali sous par rapport à opération achat parcelle pour Dieu
tokota biso sikoyo makambo ya théâtre. Tangu une année et demie passée natunaka na pasteur awa obandi kokamba église boye en tant que pasteur titulaire ekozala pasi na côté ya théâtre ozala susu mingi et la preuve année tozomona mpe susu mingi te na bathéâtre banzonzinga ebimaka na poto et puis na groupe normal le bon samaritain barôle principal ndenge ozali kojouer bongo ça fait un temps ozojouer sous barôle wana te tobandi koperdre yo côté ekomi neti okomi kobosana mpe source musala oyo mpe esali ebimisi oyo lelo ndenge ndeko Yves azoloba quelque part. Non papa Rabi natika koloba ngo tenga za muta maboke naloba ona lingala non maboke penza parce que basala nzambe nalobaki on a cause de la foi et ça mosala nzambe malobi au sein de l'église à muta maboke. Ce sont des choses qui m'énervent. Mais bien sûr papa Rabi mosala nzambe papa omoni ozana ba patron na bino na misala bo sala eza différent na mosala nzambe. Mosala nzambe faza ba discipline nzambe ça fait très mal aujourd'hui mona muta mosala nzambe mama oloba ya mosala nzambe te to pesa ni na peuple nzambe. La Bible dit ceci, celui qui ne veut pas si sa bouche court à sa perte. Na bolo babilo ke belé papa Rabi bilo mususu eza na mutema nanga so na mando expliquer bino bo convaincre moni to komi na temps oyo baka nani ozana e nani ozana e kolanda aspect physique te forme te mais nzamba convaincre nani ozana e. Donc bref non le papa na zamu ta théâtre jusqu'à aujourd'hui na osa déplacement na okete en Angola mais nazo kende encore pour na sortie officielle la groupe na biso les bons samaritains église na les bons samaritains où ils en a mabor na sapu sortie officielle nde nazo kende et puis ozomona na kei pour na sortie officielle mais na TIP après côté na zongi na toujours muta maboke so producteur a bengi ngate no retourner ndeni so producteur benga fuzinga caché na ngai ndeti na tourna ki dernièrement na film moko ya ndeko Serge passé patron atika na $50 na ngai ezambo na ngai tana otema baba orphelin ya to kanisa ndeko Jean Paul Masamba na bise pesa nga $50 na ngai otikalaki apesa nga $50 na ngai soutenir ba orphelin alors so ina na logo te na ko servir nzambe bien te donc musala na nga en dehors de théâtre mama nanga musuma ba cop ndeza nanga yango ezo permettre nga na sala nzambe bien na bise ndeko mona lobi musala nzambe za lokola ba faire so ngo sala ngo be foza na fond donc soza musala nzambe po banda bien foza na mbongo so na mbongo te muindima comme solo kwa mona ni pa peso mo sala 4 fiches akobetso pe ba tour mais soza na mbongo no sali na yo et petit à petit ngozo kende nzamba ko pambola bato bazanga ke loko baki pene na yo mais mbongo na yo muke wane sungai bango ba yo kwa nzambe ba bonde to ba ko mo pambwama ba ko ma secours po na yo. Donc naza toujours muta maboke so musale zali ba bengi nga na tourner ba théâtre na groupe les bons samaritains je continue nazo se déplacer mais na tiki ba tableau. C'est bon pasteur la fois to ke malembe na suka liso na biso mutuna moko je pense poto si ça émission ça lelo. Nzambe pe misala tozo continuer donc on senga pe to lancer pas appel na bandeko surtout bozala na bolingo to pe bolandi émission oyo à chaque fois so vous en a besoin au les cas bengi équipe eza complète to ya pour que tout ça musala quand sali voilà pasteur de la fois bandeko ba otala biso ba yeba truc au lobapé que contribution il y a théâtre il y a groupe nayo par rapport à ministère nayo est-ce que zali so ezali est-ce que va retomber aussi il y a bande comme ça batala ba film nayo balobi natali film ya pasteur de la foi et inga na bongo le motema eza pe na bato ba benga déjà pour na koyebisa yo que film no natali et salinga bien et bongo singa motema. Pas Yves. Question c'est que je suis aujourd'hui seul chemin dans ma lecture en théâtre. Na lo bango yango na sepela na musala wana nde bande muswa artiste et musicien, artiste et peintre, scripteur. Moi je suis artiste et comédien en dehors de la classe musu to tangi pour théâtre na tangi ngote. En dehors de la formation musu to juste na vie théâtre ça pena musala oyo nzamba bengela nga na yeba na ngate. Donc je suis fier aux artistes et comédiens parce que bande ko belé même au bazar doctrine au christianisme était ba yebanga na nzela ya théâtre. Donc théâtre c'est juste un moyen le plus facile au nzamba utilisanga pour tchanga na mitema batu. Et belé papa na nota loka na ba théâtre na do ba ofa za mosala nzambe.
ebele combien ba changer ba vino ba yamba Christ na nzela ba théâtre tant na zai non responsable te l'église mais na nzela théâtre muta bengi papa na nani matea na ona ko sande ni pona koma mwana nzambe on a téléphone yambi c'est Christ comme Seigneur et Sauveur donc na ko loba na ministère nanga naza soutenir na 80% na musala théâtre ya ngwana nde na nzela théâtre bana lelo mikolo comme sozo te ah nazo zo rapport lobi na prière le bosoir lundi babi c'est tellement wana passer de la fois yete batozo luka batala pourquoi atala ina théâtre et alingi a découvrir passer de la fois ate ya ndenge nini tout ça tanga oya akutani na molimo mosanto atikali ou bien bongo limotema voilà. Mais pourquoi na ba film na yo tout monde ezala ka ndenge moté na bandeko mususu parce que tu bi ozala chrétien ozala mopagano makambo esalemaka na chambre yango mpe esalemaka na batele na biso na bafilme na biso mais pasteur de la foi nanu na bemission na yo misalaka neti moto oyo azali mokristo donc tobenga nani mosantu neti angelou makambo mosusu esalemaka na nini wana neti mwa komona bato na chambre esika moko enfermé na film ya pasteur de la foi esalemaka te toyebi ke esalemaka na ndenge ya kusu na ndenge esalemaka na bachambre bato nyonso me na bafilme na yo omibombamaka par rapport ya bavideo wana ya babiloko wana pourquoi différence mwana mwasi mpe ajouer role ya tiel alati mpe mwa kiloti ya mokuse nde Gabriel alataka pourquoi na bafilme no olinga koteya biso kaka biloko wana te mingi kaka bible. Il y a deux choses, il y a la mort et la vie. Nzamba bito wana banzela mibale to pona meto pona oeza vie. Na sepeli ne parce qu'il y a pas seulement qu'il y a des chemins, mais lobinga na sepeli landa o epesa abomoy. Donc bref koloba n'est pas sincèrement pour muta comprendre que bateau ba sangisi nzoto, faut la que ça va na mbeto mo ba fini ki dra. Quand même tous à la peine à moi respect pas ba parents ba responsable autoza na bango. Ngai na soki na sali pièce na bina la que ça mutu azan ndumba ba koti na hôtel. Tozui moi sina mbali ba koti ba komi hôtel ba koti. Tokati tableau tokoti tableau mususu tozui bango bazobima na hôtel mutamoni hôtel ya hôtel te lokola ba hôtel to yebi bato bakenda ba vacances tu bake ko fana ne repoter hôtel penza oyo bato basala buzoba sikoto mutamoni ke mutu abimi boy alo bakenda soma bilo na wenzi alo bakenda mutu na uti visite kotala bandeko ne bazala kuna du coup muta comprendre ce qui s'est passé est-ce que c'est important to lakisango na miso ba parents ou pipider nous sommes un groupe chrétien. On n'a qu'un seul objectif de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur. Donc, papa, il faut que nous limbisanga, na trouvons importance importante. Na la tamona moko jipa mukuse a atei batuni. Ole mutayo kalilo bazo s'intéresser na makola mona moi si azo intéresser na nzoto na ye. Est-ce que nazo tekaye ou bien nazo te évangile à Christ? Boye edenga pendana tika la ka bongo timu kolo Yesu masia ozo bomo inanga to timu kola ozonga. On passe la fin. Nous tendons lentement et sûrement vers la fin de notre entretien. Et Junior Moriabou, une question et puis on va clôturer. Merci beaucoup, pasteur de la foi. L'homme de Dieu, artiste et comédien, pasteur. Toyebi biso nyonso élévation et art na makambo nango. Je crois que tant au Bandai théâtre, tu n'étais pas encore pasteur, mais tu étais chrétien. Bandai ko evre ka na église. Amen. Biso toza pe bato yo, toza parmi ba moko, ba collègue na ona musala théâtre, toza pe ba artiste et comédien. Toyebi moi ba buzoba o elekaka na mona biso ya théâtre na ba tournage na ba nini. Question na ngezali, comment est-ce que au géraka ba artiste et comédien na ba milieu ya tournage? Question nanga ngwana comment est-ce que géraka babuzoba ya artiste et comédien na milieu ya tournage parce que tout le monde a soko organiser pe ba événement ba yaka o mati ba on peut na podium au présenter ba on c'est bien bon mais au géra bango ndenge nini na balé ya tournage. Papa Junior, merci pour la question. Un évangéliste on a bakaka nzamba ebe pourquoi lingaki abinga na ministère évangélique. Donc on a exercé seulement la fonction na ministère pastoral. Un évangéliste qui n'a pas battu mabe. Bandeko nyonso théâtre na linga bango mingi. Nangola na kena otala ndeko nanga Gabi Gabriel na linga e. Na kena otale na ndako bayambanga na mira esa. Bayamba biso tozala na batu pe presse na bango Angola balamba tolia dans l'ensemble en famille. Abenganga ba mira esa wana nyonso. Ba sœur na biso nyonso wana babenganga noko bana. Noko ya bana. So na lingi bango te note ya bango ndeni so inazo lakisa bango baza ba diversaire bango baza ba pakano biso to uta wapi nanya botama chrétien ko botama na famille chrétienne ezako koma chrétien te
mais en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur, donc biso nyonso biso Bible zoloba pendant que tozaki ba pakano mais nzambe déjà alivai Christ pour na biso. Na linga bango nyonso mais na discipline moi c'est que je bénis le Seigneur et pas nazali buzobe ya la te. So na tournage na zawana. Mukomusupo benga batuluka ba papa modero na artiste musubo tuna bango. Balobara ce tournage wana pasteur Jean-Paul azali discipline ezala. Parce que moi sur la team mabe a aussi je passer dans zawana azongi. Mais exactement bani yo zatama benenité na sunga bango bazalukwa baninga nanga bayebi mkosubo sala be mission botuna bango siringa na yebisa ngabi ya tala nzoto utika libana bonza mapambolo kitoko me boye zana bayoka akoma moi sala team mabe à théâtre monio passer à kimi c'est déjà un grand pas lem sozo kima yani na ndauté mazo kima mais mosala nzambe so akuta na epake na ebongo sans problème. Donc c'est quelque chose qui marque que affection na pesa bango bazo se plater ba comme libaku pour nanga po na lingara bango. C'est un moyen ou une stratégie de évangélisation. Combien de campagnes lelo bato bon mama bi mais et fait que zo yoka lobia ko bongo la mutema malem voilà. Voilà, merci beaucoup. Je pense que on me fait signe qu'on est pratiquement à la fin de notre émission. Pasteur, la fois un mot par rapport à l'émission. La question monsieur Ezali prochainement sur Tozio Bongo to l'entaba question un mot par rapport à l'émission et puis le coup la clôture il y a opération achat parcelle pour dire Céline Nanté. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça aussi? Merci papa Rabi, merci papa Junior, merci papa Yves Nzama Pambola Bino. Merci pour na ko inviter en émission na Bino na disposer ta pour na respect envers Bino. Na ngali boso na remercier les sous encore une fois de plus ndeka nazo rappeler ndeko Moïse azolo ba to simba rétroviseur le lot toza na lopango église mais naza très reconnaissant na ML de Paris nande to sa soirée na biso ya division te mais séparation et ça toujours pas na biso papa et maman papa c'est un grand merci na contribution na bino na ministère onzamba pesenga merci maman Zozo merci papa Masamba na ya passine Allemagne nzamba kanisa bino min koleka un grand merci na bana nzambe nyonso bo pesa ba contribution to sombi lopango oyo eza lopango nzambe eza de la foi te nzamba pambola bino un grand merci peut-être na benga pe le miso zo téléphone te to peut-être na benga ki ote na remercier bino officiellement pour ma campesa za mo belé pour na ba contribution na bino pour na achat parcelle lopango ngoyo bo salenga confiance ngana zong c'est bino confiance ya représenter bino ndenge to 5 misolo le lopango yango vraiment un grand merci nzamba lola afuta bino et opération zo continuer toza na chantier tozo tonga awa toza na problème ya ba pavement tout et tout podium o na salisa ki ngona makasi nanga na lobai na obunda podium ezala bien na bundaki na mwana nga moko boazala quelque part na niveau États-Unis ya meka ko contribuer pour na ba chaise donc moi 3 chaises moi ezana na grâce à Nzambe moi nga pas contribuer Nzamba pambola donc so ba Nzambe ba aussi ma ba cha semence na bango na ndenge tozo bâtir et aux appels pamboli donc un grand merci na ba technicien nyonso ba sali musala aba papa na mikolo ba ninga bango nyonso ba msuba olala awa et nzamba lola pambola bango ba architecte nyonso ba ingénieur nyonso ba sali musala awa nzamba kangisa bango akanisa bango mingi penza pambola bango afuta bango na humilité na bango na ba sacrifice o ba salili pe bazo continuer au sala nzamba lokwa misala na necessité et enfin merci Mingina église CFC Mobimba Codef bande kwa de la foi TV donc bande ko boni bolanda biso ba prédication makamunionso ya centre évangélique de la foi en Christ même ba théâtre na grâce à Nzambe bolanda biso na de la foi TV et bozanga te ko mona biso de temps à autre donc un grand merci na bande ko bolanda biso na pain du soir merci na papa Crispin pe merci na bande ko nyonso tout tika Nzamba lola apambola bino oyo nakoye koloba te toso libako betamaki bolimbisa yaya parce que toza batu mais posé za robete za libako te makanisi pe za la te soki ata côté moko lokola bomoto to bebisaki mukie na bolingo Yesu Masia Nazareth pardon yaya bolimbisa biso bolimbisa ngai ndeko na bino leki frère nani oyo ko yeba pasteur ndeko na yo Nzamba limbisa merci mingi vraiment merci na équipe technique Yesu Masia pambola bino. Numéro de téléphone, merci. Sur le numéro de Kinshasa, on a plus 243
plus 243 89 853 0 853 plus 243 89 853 0 853 koko mapena ba WhatsApp tout ça et comme nango mais ou bien ndena ça déplacement so lingo benga ngamo direct parce que 2 semaines azo kende côté ya pesa ngomala oko benga ngana numéro ya ngola 937 c'est ça 937 222 577 donc au beti code Angola 00244 937 222. Papa, emela barwaye o mabele oyo pangi, emela ba presta na banganga kisi, zote kopola nango, zote kopima bakusu, zote kozonga mabele loko pamba. Yokela bango bazali sapre strima ya pamba oyo bate ya kaye uta kaye pa ya mokili salela tango tango yozana bomoye linga yo salela ye o tango yozana bomoye linga yo salela ye o kufeza ya solo ngai betina tempelo tango ifweni ya Salela tango, salela tango mbeko. Salela tango, salela tango fami. Amadi mame, amadi mame, amadi mame. Kedika fumwe, kedika fumwe. Yalilu solo pani. Ngetadila na kilumbu ya suka zina nange ikelebe uzali wapi nkolo akoluka yo yobomani kati na masumu nkolo akobelela yo ekosomba tango mikolo ekomi mabe
soki okei na moto ekozala likambo na yo po atitaki yesu masiya salela ntango ndeko salela ntango salela ntango fami ambadimame 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 kedikamfumwe kedikamfumwe yabiluzolo pangi mboka na mboka tozoyoka basango butu na moi tozomona makambo kolo alakaki ye eza kokokisama ye rachetons le temps Jésus revient bientôt rachetons le temps Jésus revient bientôt Maranatha Maranatha kolo akoya Maranatha, Maranatha, kolo akoya e. Salela ntango salela ntango mbeko, salela ntango salela ntango fami. Ambadimame, 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 kedikamfumwe, kedikamfumwe, yabiluzolo pangi. Mujambuje nkifetivanga lulendo mama ungaibetelo kuna tempelo ngoyawo mutoto tulundanga mutoto tukwendanga bikayimbidila bikatusankidila mfuweyo yandikele luzo salela ntango salela ntango mbeko salela ntango salela ntango fami ambadimame 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 kedikamfumwe kedikamfumwe yabiluzolo pangi ndeko na ngai baprofesi biblike ekomi kokokisama lengela ntango na yo